Si on moni prince na roi ba oyoka na juste. C'est que prince a tombé royaume. Tout le monde que remarqué ce que comme deux bateaux. Si ko mutu moko oyo ya lo bagi mutu moko ko za des années. Ezali fali. Ah, yango na bagi na yo. Fali na moko ya ko za te. Ah, fali na faire ba mutu moko. Moko quantité. Eh mais ko mutu moko ya lo bagi mutu moko ko za la te des années. Mais mutu moko ya lo baka wana. Ye comme ça, ye billet. Mais ezana ngo po yo ya po ka ke créer ba nini yo ya ko tona ngande ngo yo. Mais 39 ans ya quartier latin. Les Amboula et Belé. C'est vrai, il faut fêter. Mais il faut célébrer, il faut que la 40 ans. Bafana ya maison mère baba gbolot. Oh, hein? Wene maison mère ana bafana na ji. Ah, ba koma ba gbolot te, tam so bozo kantsaka ndengo wana. Na zolo ba anglais te. Na nini ça va message na bagolo ba yana bakosa ya wera batsa epo za penatina ko boya te po ba kozong selo banzembo yoka kolela ya bana faire chair de poule voilà comment tu as grandi faire bazo botola ye et pas ma marité tant que ça zo comprendre makambo bien te tozo botola ye bazo botola et pas ma marité ozaka mona ma marité mais musicalement et pas yoyo ko zoela éclosion wenge maison mère soki yango ne matrice et pas yo zoli éclosion ba oyo ba tie énergie po ebotama wana wera son soki ba golo ba lobi ke ezali libandi et la maman na libandi oyo biso tokosala na stade de France donc et pas biso tozaka tozana libandi c'est que yo suki botaka te yo molelo nga fere soki biso kasi za bamba libandi na mpiaka soki biso na stade de France ozali libandi na mpiaka c'est que bino bobeta atali solo nango te atali solo potentiel oyo lelo fali azanango en termes ya ba fan na monde entier c'est-à-dire ils a 2 fois la Chine. Jamais, personne ne départ unique. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci à vous, Mbote Rabignon, son angongana, son botala, Bisson Africa Elengi Télévision, le vôtre, garçon vitaminé, Benju Benzema, Naninga Rabino énormément, merci Nabino, ce beau occasion, Tala Bisso, merci Nabino, Nzamalola, Abatele Langa Bino, à mon émission à Tango, bonjour, Naye, à mon émission à Poko, bonsoir, Naye, merci Nabino, la confiance, ma casse, au Bossala, qui est en Africa Elengi Télévision, Bisso, informe Rabino, actualité, Nyon, sur la toile. Merci beaucoup. Merci na Maréchal surveillez ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo. Maréchal surveillez ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo. Merci Nayo. Merci Nayo. Yom to sala Rebana Dallas Balia énormément bio. Balia bio na restaurant Yolo Ezo. Maréchal surveillez ça. Merci beaucoup. Merci na Fondation Willy Moucheni. Sungabana Congo. Fondation Willy Moucheni. Songabana Congo, merci la Fondation Willy Mouchen. Igor Vilou, le grand pétrolier, le boss lui-même, n'a pas si énormément beauté. Réunion sur Batali Bisso, Bato Talabiso Nangongo, Mote Nabino, Nzamalola, Abati Labino, Lola, n'a bon côté, les non-équipes se déplacer, tout le monde avait un Charlie Kadima. Et Naïbi qui est bossé pour la maca, si c'est bon paysage, parce que toi, on est de respirer, bien avec Charlie Kadima, notion à bien Bimara. Naïende le lance invité on va parler tout sauf rien bon que dans qui éprouvé le dimanche tout ça qui jamais mettre dans là qu'on a ya souka tout ça qui on a vu monsieur Charlie Kadima yango pour rendre mettre hommage lelo abaki faut abeta qui mono pour comprendre que histoire c'est une appétit déjà beauté. Benzema, bonjour. Casignon, c'est ça, art martial. Mingi peut ba yebi na bango. Mais ba yebité ba découvrir les lots. Charlie Kadima Mazarape judoka ceinture dans 4e dan. Lelo, tu repères des monuments Nabino, monument Maître Moukouna, paix à son âme. Icône, il y a musique, légende, il y a judo. Oui. C'est dit, on a toujours ensemble de arts martiaux, parce que tout le monde est bien sa forme, soit. Parce que, bisogno c'est tout ça corps moko. Corps, il y a art martial. Il y a art martiaux. Et discipline, moko, ça résout le problème. Discipline, mosusu yaka. Surtout la discipline les alliés complémentaires to ba dérivé ya arwana yango mona ki ba ninja babimi ba aikidoka babimi ba judoka ba momoko donc et qui pour rendre grand maître hommage dernier hommage na grand maître Antoine Mukuna Wankuna non son nom repose un peu lelo ndenge utolo bato tikaki dimanche passé na ndako na ye asuka et na bandi eleki malamu awa nde sika naza vraiment comme me retourner vers la ville province de Kinshasa oya s'impliquaki makasi merci vraiment excellence merci. Daniel Bumba merci à toi Daniel Bumba Jisekin. Et puis, ancien judoka. Jisekin. Judo club de Kinshasa. Mais ngai siko judo club de Kinshasa, naza parmi ba fondateur ya judo club de Kinshasa. Oui. Ngai maître Fisco Bongwanzi. Nana omso akendaki. Mais après, tout ça qui va bango ba kende po na robo ya blessé grand maître na biso zaki maître Kaïge massiste mais parmi bato bazaki
na base ya idée ya fonder judo club Kinshasa nazali parmi bango. Merci honorable gouverneur Nabiso, honorable gouverneur au nom de la famille hein. Parce que il y a Koko, il y a grand maître Mukuna. Donc ngana za élève, il y a enseignement idéologique, il y a art martial. Et na moni Bob Amiso, excellence. Honorable excellence en merci tout cas. Beaucoup. Merci mingi. Merci beaucoup. Na moni mbela na nge komaki. Po na yebi ke na belela ki otro. Mais na yoki ke oyoka ki nga yo répondre nga. Merci na maître Alain. Na mona ki pe yo maître na yeba ki teke yo ndozo zo sport provincial. Na sepeli Vila biso honorable Papier Konzo. Avant tokende kuna nanu na kopesa nde na vice gouverneur Yeli Edi Yeli monsieur Papa Moulanga Pembe son excellence. En tout cas bayebi singa ke po na yeba ke longine dite azaki wana bayebi nanga bayebi lero yo kopesa nani Boba Miso Mbote ya vandi pembe na bom ya vanda ipembeni ngabi na yeba kite en tout cas vice gouv lobana petit fidèle aya kozwanga fona ya na parler pona ya remercier yo lobana petit fidèle lobana ye maître Kadimazo loba kende kozwaye boya na ye pona mona kite ke yazaki wana donc en tout cas merci na gouvernement provincial Momba ville de Kinshasa Jésus Noël le chef wa domaine na yebi ke na musika bien que aussi ozaki pembeni te tellement mbele le kai makasi na musika maboko ekoma ki pembeni na ministre sport Didier Boudimbo merci na yo merci beaucoup na yo na onyo so sali pona merci mingi pona onyo so sali akundami avec honneur biso ba judoka ya Congo pe ya mokili mobimba to sepeli pe to pesi bino merci mingi na awa na koloba na bakombo ya ba judoka nyonso na famille judo club Saint-Paul master de Kinshasa master du Congo master d'Afrique master du monde au nom de tous les judokas du monde entier maître Charlie Kadima pesi bino merci mingi merci beaucoup pour na honneur oyo bosali na grand maître Mukuna Wankuna. Honorable Papier Konzo, merci, c'est la famille. Honorable Papier Konzo, merci beaucoup. Merci mingi. Merci à mingi, la famille, merci. Ozaki musikate, toujours pembeni ya libota. Merci. Merci beaucoup. Wana ezaki ba hommage au grand maître. Ouais. Donc aki to bandanango. Émission yo mobimba. Ezali hommage na grand maître Mukuna. Déjà vous déjà. Au moins na tellement na kendo changer sous bilamba. Exact. Merci beaucoup. Mais Dikamoso quoi il m'a caché surtout perdre le grand oyo Kinshasa mobimba oyo Congo momeyebi asala musala ta na sima ya musique yo tamuso abona na kite mais asala ki musala oyo esala ke ekomi na wana to mona na VV na biso ya BCBG Mbuta Kisi Mbuta BCBG na biso Mbuta Kisi en tout cas depuis wana 4 Racine ya Wenge c'est-à-dire aza parmi ba misatu oyo Wenge BCBG tout terrain 4x4 ezali kobelela pona koyebisa ke tango ekoki Mbuta Mavo Mbuta Niko Mbuta Kise tango zifweni baki 3 tango zifweni ezali l'air ekoki Mbuta Mavo Père Sonam asiatika biso yake nana yazaki tawonye wana via Blaze yake na Blaze bula tawonye panzani l'air ki ya Mbuta Mavo Blaze ngakena na Blaze Mbuta Niko akena neve na ye wera son Mbuta Kis atikali na JB donc bango wana misatu baki lokwa banga yanga bango ba Racine c'est bango bakolo Wenge na bi misisa ya Wenge oza olier sa trône po bomona Wenge bese tout tele 4x4 tele ma evimba bandoki misatu bango
so benga ngo bandoki so benga ba banganga so benga ba bangunza bango oyo bango batombola bango oyo bango ba racine ya wenge wana nkoko ta obelela di l'ancre abi mbuta mavoe mbuta nikoe mbuta kise tanguzi fweni ngongebele baleboliye ebalebolaga ozomona donc bango wana oyo asuka atikalaki ye wana mutakisi mbuta mavoe asi akenda mbuta niko atika biso mpe et puis mbuta kisi akenda donc misisa ya wenge yango misisa wenge yango wana lelo témoignage mon rapide ya Mbutakis ebaka ndeni Mbuta en tout cas vie nanga katika ndo zoko bato obenge Mbuta ngo ba mukolo Mbuta kisi ezali kombo na ye kisolokele bakata kisi kombo na ye kisolokele bakata kisi donc na wana vie penda vie pire tozo solo la to développer danger na yebi voyage mo ba utawa poto BCBG tout terrain tout BCBG wana basiba komi basiba kabona maison mère BCBG lera utaki voyage na poto na moni na ba colline ye po agi na copine ne mo azaki ko za na ye azaki camarade ya copine nanga avec camarade à copine nanga sikoyo ya griffe yango ezalaki nini Tommy ya jean mais ezalaki taille oyo ye Mbuta kolata te yaki ya monene ya taille ya monene mais ezalaki bataille oyo ya ngai moni fi yango je crois ezalaki leki ya feu Baja maître Baja kingo ebende paix à son âme namonika bon moyen atanga bakombo eza te ya chéri nanga wana donc lelo aza na baengagement il faut respecter engagement babengi ngai onde nini one il faut yandiba boma mpo Mbuta ayeli okoli moko Mbuta akanisi ngai nakomi boye nakuti mpo ayebaki ngai na ngai bajine tro bato baremarka ngai na elateli na nga bamonaki nalataka mingi ba jeans ke ba pantalon ba tissu ba nini tout ça ayebaki na jean ayelanga cadeau ya jean ya Tommy ezalaki pantalon ya jeans ya Tommy na t-shirt na t-shirt ou na chemise je me rappelle mais en tout cas ezalaki Tommy non ezalaki t-shirt ezalaki mpe na caché na drapeau ya Tommy ya bleu blanc rouge wana na tolo en tout cas Mbuta te azokanga kutu siko bien kutu aka neti natangi ye boye lokwa 40 jours ekoki nanu te aza pe pe ya son âme mais apporta nini na BCBG otangi bango c'est-à-dire nalobi na yo déjà basalaki oyo nguya nanu kaka nguya bapesaka nguya nanu te bapesa nguya te nayebi nguya nanu kaka nguya bapesaki nguya kasi on a lobi kobwaka soyiko mokako swa bango nanu balaki nanu akino komisa bawera na kasi sikoyo ye sikoyo sur le plan ya gestion administrative ya orchestre ye omoni koyeba kosala correspondance kokoma mokanda mpona kotinda na sponsor korépondre nini kosala bademande démarche ya bavisa ezali procédure administrative na déploraka yango période moko na bi ezalaka fai monene oyo baartiste congolais bazalaka na yango mpo mingi bayebaka mpenza procédure administrative ndenge ezalaka te alors moto asimbaki banda wenge BCBG tout terrain 4x4 tina dislocation ekei wenge BCBG papa chéri administration tout Mbuta tout sauf rien Mbuta donc il y a un pilier il y a une administration de simi entreprise comprendre donc il y a pilier il y a entreprise il y a wenge BCBG awa kutu na zoyoka nde mawa mpona
komituna sikoyo nani s'occuper na tâche wana lelo par exemple na wenge BCBG azate bon en tout cas bakomonana kana bango kaka mais na niveau ya mbuta te ntango mosusu na bandi baoyo nyonso baolandanga bana bandal clan wenge mobimba baomuta contredire na azali na minute wenge momeza na deuil wenge oyo matanga oyo ezali matanga ya wenge BCBG te ezali matanga ya clan wenge esuki kutu kaka na clan wenge te zwi génération wana mobimba c'est-à-dire te génération oyo wenge abimela parce que wenge abima kaka leader de toute une génération parce que na génération ya wenge biso toza eden musique vous comprenez la vignora esthétique ya Feda Kumuda ezali il fallait kaka Ado Mujangi na pesi ba ngombo Ado Mujangi vous comprenez Toko Navero Lokole ensuite Station Japan Traction Babylone les Embo à South Afrique na kanisi bato Benji omonti na simi elongi na leli oyebi ke ti ezongisika aya mbuta merci omoni liwa mbuta ezongisinga mpenza na kanisi sikoyo omoni abimisi Traction Babylone bana ngembo wana masolo ya Traction Babylone mutu akobeta ngo mbuta te nani Mosaka Blanchard akobetela bino masolo ya Traction Babylone grand frère na ye wa mbunda komene kimanga ye akobetela bino masolo ya Traction Babylone bato bakobetela bino masolo ya Traction Babylone lelo nayebi te soko bazali mingi lisusu mais en tout cas natangeli bino Mosaka na grand frère na ye les Embo wa South Afrique oyoka chorale mais oki lito epesi ezwi elengi quoi oyoka bana l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille Embo wa South Afrique René Lokwa Soso Pembe René Lokwa Soso Pembe te comment René Lokwa oya ba Lokwa Kanza frère chrétien ya musique chrétienne comment nani Lokwa na baza auti kuna azaki na ba Embo wa sa son frère aussi Didier Ekukwantela auta pe wana maître de chant maître de chœur oyoki ba cœur mingi boyokaka na musique ya Vieux Pascal Lokwa Kanta ba cœur wana mingi boyokaka mususu oyoka onde bana basi onde bana Didier Ekukwantela chanteur oh là là originaire oh là là les Embo wa South Afrique nakanisi baconcours ba jeune talent tozakosala lero wana imagine ke biso toyaki eden musique tokomenga école de chant de guerre mais soko yoki chorale ebimi ya Embo wa South Afrique yo mo osimbi matoya oki pensaki oh banani voilà en tout cas génération oyo mobimba Dei na ngo Dei na biso oyo eza Dei Mbutakis c'est nous en tout cas sincères condoléances d'abord na famille biologique na ye na famille bisolokele sincères condoléances na famille musicale na ye wenge BCBG na papa chéri ye moko sincères condoléances na clan wenge mobimba sincères condoléances très sincères condoléances d'ailleurs na génération oyo wana mobimba Batushik Gombe la remesse orchestre ya ba professeur Kibens Gilles Kibens la remesse la répétition est la mère de la science la remesse
la répétition la mère de la science ba chanteur ya danger vous comprenez tu n'as compris surtout ça on a na histoire wenge lelo ça fait parler la musique le roumi la musique est-ce que le kambo père na fils est-ce que musicien père rose la papa na ye père na fils ata boboyi yango izalaka ezali parce que bokoboya bato baboyaka na bango kaka te parce que ezalaka na parce que bokotika lo changer histoire te ezali yango na lobi no ezali bo changer histoire te mais côté boso jiba loba mwana na musique azalaka te mwana na musique soki alobi azalaka te elingi koloba ke mwana na yo ntango mosusu otie ye na orchestre no mpo abima mwana na yo oyo oboti biologiquement na musique aza te mais na musique epai olekeli ezali matrice oyo couve yo mpo mûrir o atteindre maturité ozwa elan oyo okei nango oyo kokomela mpenza leader en solo donc matrice wana elingi kolobaki eza mama donc ezali outi na zemi wana donc makambo ya mwana na musique ezali soki tokende nango na pilo nani yango azali papa na wenge kasi sikoyo papa na wenge elingi koloba nini wenge nde mama te wenge bcbg tout terrain 4x4 nde mama nde bimisi banani nde zela nde mama yango wana nde yango wana sikoyo eboti bango nyonso wana te so papa azate Jibe Mpiana Werason Blaise Boula Adol Dominguez Fondé Didier Masela mon général Kwek yena nga obenge général Kwek Fondé Pentagone yebna donc commandant des opérations vous comprenez Prince Makaba mon ami afande kutu baleki yebna sima bamanda baleki baye sima voilà quoi tata mobile tunatangi ye mwati ya Marie Paul afande na vis-à-vis ya wera aza mwana to leki aza mwana te aza mwana te leki bongo fere vis-à-vis ya bajibe aza mwana to kulutu en tout cas ngai na kobenge mwana atake bango bakoloba ke ayaki lere na dernier nouveau né dernier fils né ya wenge bcbg tout terrain 4x4 oui mais na couveuse on dirait na couveuse parce que en tout cas na couveuse vraiment la botami yango na inaloba soki bango prématuré en tout cas yango batie na couveuse po soki bakoloba ndenge wana en tout cas na koloba ngo na kopesa ngo na forme wana ande nini obina couvé po na bcbg ka tout terrain azali na ayemba album te na boka na ba ayemba album te asala même pas vocal ya pamba na album moko ti ekabwani asala vocal te rien fait de l'amour na sauce bakoti aka fait de laurier basusu bakobakisa kibe magie asi na bolingo baso nde album epandi wenge ok après wana mbamo eki Titanic intervention rapide ti wana nazoyemba la sauce batia na sauce batia ka fait de laurier wa faire ayembi te non akoki kozala azali na sillage ya mouvement mais abimi te ayembi te ana nini te à part concert ya Pentagone oyo ayaki kosala animation pour la suspension ya Kaluji vous comprenez mais pesa ye moyen ya ko s'exprimer wana et puis je crois na concert muso balataki ba bloko ba Varese à Paris Saint-Germain à Opel papa mbayaka te oyo papa mbayaka zaki na likili wana zo bezaki wana te zaki wana na kini beta donc nazo bataki sponsorisé par Brassicole moko de na bonde kotanga ko mpona publicité au fele mais sikoyo wana o révélé biso ki ayali na couveuse en tout cas non soki balobi ki azali mwana ya bcbg tout terrain 4x4 alors tozonga na couveuse mais pona nga na couveuse ya mona bota ya kasi pona ba oyo ba mona ki ya botamaki na wenge bcbg tout terrain 4x4
mais pona ngai na koloba azalaki dans l'ombre ya mouvement mais abimaki te pourquoi parce que pour botama il faut aussi l'album au participer na album moko manda chante na koloba ba fils né ya wenge BCBG ayemba album mpela azaleki aza fils ya wenge aza fils ya wenge papa na ye te fils ya wenge c'est-à-dire bango bazali baleki ya bawera wenge nde mama wenge nde matrice abaleki pa wera abenga wera kulutu grand frère ate aza papa aza nde na mama wenge soki tokoloba papa alors il faut totia Didier Masela mais so rigola lobi aza mwana ya wera soki tolobi totia papa il faut za Didier Masela fondé ne faza papa c'est-à-dire fondé apa so tozongi na histoire to baye soki eza fondé ne papa maman ne wenge c'est-à-dire wera ala droit benga fondé père mais kasi azalaki fondé te mais baki ba master te c'est-à-dire tu réfléchis ndenge to réfléchir et fondé ne papa ya wera kasi bango nyonso papa ya JB bango nyonso baza ba fondateur na wera na JB na Makaba na ba fondateur bango na ba cofondateur na wengeti bazali ba co-fondateur c'est-à-dire wana nde ba papa nde mama je comprends ils ont 4 wana 4 administrations wana collège de fondateurs collège de fondateurs siko faire lobby bango nde batata faire lobby za mwana wera te wera za kolutu na bon basala wenge musique en tout cas mais ya bimana wenge te basala wenge musique à maison mérité na wera ba yo sala wera na ba master na ye Fondé Masela na Adolphe Dominguez nde bayo basali wenge musique à maison mère en tout cas faire azalaki en tout cas so azalaki aroya lokola participante mais participant pe azala moto bo c'est kasi c'est-à-dire yé lokola participer mais ce qu'on participer à matrice échanger ba père ba changer il faut bâtir à semence pour fruiter et bimati pour bino boko malelo ba faire ego la chair de poule ba wenge BCBG tout terrain 4x4 yeba comment alors tout le monde a petit moko yete ya sali ba animation c'est moi na wana atala kwa sika wenge et puis abungi pe et après poto ya kutu ko sala allusion que faire recherche de poule to comme ko admirer lelo ye wana atala ko wana bwa na Pentagone 18 ans pour te comprendre ah ouais 18 ans pour mener kutu na sala parenthèse mususu mukolo kofi abeti solo que na kermesse ya salongo petit oyo to de taka ya chanteur na rumba de jeunes wazako beta likolo po or muta benga muta detecteur petit ngo zengi ngaiti mutu pe babenga atina ko fala ba que nous mona ngai mutu na nto benga fait ngai na isaki kofi ye yoka petit mowaza na yoka yi alors siri abi benga ina wana JMC ya ver JMC oui JMC ya pembe na Cherokee ya ver kofi donc pona koyana kozonga na likambo wana wenge maison mère comme matrice ndenge wenge BCBG tout terrain 4x4 comme ezaki matrice kuna il fallait zoa énergie na Fondé Masela JB Mpia na Weranson Makaba pour epesa tozo semence et semence ebota fruit oyo kobota eboye kobota après bamanda bampela et ainsi de suite ndenge moko na maison mère matrice esengeli ezwa énergie oyo ekobota nango bana mais parmi bana wana il se fait que moko azalaki déjà kuna ye mais abotami awa faire recherche abotamane na maison faire recherche na tuni yo kombo ya ndeko botamati kozwa notoriété
kombo na yo kota na mitu ya bato bato bayeba ke oyo kombo na ah oyo yo intel c'est dit Ferré abotama na wenge maison mère oyo papa nango papa nango baza misato Fonde Masela Weranson na tata Mobiche siko mais lelo etikala na racine principale Weranson mais siko c'est que Ferré a toi papa c'est pas bon parce que na libota ngo papa tikala ka moko na libota wana maison mère papa tikala moko comment nene oui siko yo za mwana na amona we koboya na yo te eza mpe na ntina koboya te mpo bakozongiselo banzembo yoka kolela ya bana faire chair de poule voilà comment tu as grandi mais iloko les autres bakozongisela yo banzembo ya na ntina oboya te oyo azali papa leki na maison mère basala we basala makambo nazoloba te Ferré bazobotola ye epa mamari te ntango mosusu azocomprendre makambo yango bien te tozobotola ye bazobotola epa mamari te ozaka mwana mamari mais musicalement epai oye kozwela éclosion wenge maison mère soki yango nde matrice epai yo ozweli éclosion baoyo batie énergie mpo ebotama wana Weranson oyo atikali lelo racine principale ezo comprendre ochange yango nini bakorapele yo makambo ebele oyo koratrape yo oyo conscience na yo moko ekokoma kilo liboso na yango mpo répondre ese eza makambo ya koboyaka non mais affaire à bana ils ont créé ba problème batika na bango koboyaka bana yango wana batika na bango koboyaka comprendre parce que tala na expliquer le comment quoi bah il faut pas comprendre non que la musique est spirituelle la musique est spirituelle musique ya kindoki musique elle inkisi elle magie la magie musique kasi oh c'est que bosala ka bango bozo na kati yango bozo sala mais bozo comprendre te balobi no boye chanter c'est prier des fois elingi koloba nini prière d'abord eza déjà rituel magique pour prière esalisaka bamanifestation c'est-à-dire basambeli mpona mutu abiki sanke amelakisi mais qu'est-ce qui s'est passé que mutu wana abika il y a eu une transmission d'énergie et cette énergie n'a de pouvoir que par la confession de la parole d'accord mais siko balobi na yo chanter c'est cette prière que toi tu as vu opérer les miracles ici là 2 fois elingi koloba nini elingi koloba ke soki babandi koyemba makasi ya losambo oyo ezalaki kosala mbala moko ebikisi bato wana basoki azobika aobika doublement mais nga lelo na korevele oyo lisusu que chanter ne pas prier 2 fois chanter c'est prier 10 fois est-ce que vous comprenez? Non, tu n'as compris 10 fois. 10 fois. On a besoin 10 fois, on les a pas. Ah, ouais, non, yoka kika c'est que on comprendre. Na kola ki sayo ndenge nini chanter za prier 10 fois. La musique est basée sur les 7 notes de la gamme diatonique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Do oyo yaka wa likolo do oyo ezali changement d'octave mais le do jusqu'à si nous avons
les 7 notes de la gamme diatonique. Le Do qui complète Azali 8e. Et le 8 fait le sablier. Le sablier qui est la machine à remonter le temps. C'est ça qui va nous permettre de quitter l'octave inférieure pour l'octave supérieure. Et ce qui est commis 8, directement, ce qui est 7 et tondi. 8e chakra, ce qui est fungwami, 9e à fungwami, 10e à fungwama d'office, atteindre le keter. C'est-à-dire, l'homme qui chante obtient la plénitude de l'esprit, de la divinité. Tolonga, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, changement d'octave na 8e, ou à fungwani, tout 9e chakra fungwami, 10e à fungwami, à sali keter, c'est-à-dire tout comme à 10. C'est-à-dire, le déca, ne pas le double. Prier 2 fois, c'est le double. Mais or, chanter, c'est prier 10 fois. Le déca, ce n'est pas 2 fois, c'est 10 fois. Ok? Donc, ce qui est tondiawa, est mystique. Ils ont qui cité dans le soki yo ke inde ko zwa kisi po ko isaba ndengo wana nde suki saka batu mingi mabeti omona bana basili obandi ko boma bana baleki basili na famille maman basili or yango moko ezali puissance. Attends, Apocalypse a annoncé bino que pour souka ekoka il faut boyoka les 7 sons de trompette. Pourquoi le 7? Les 7 trônes de Dieu. Les 7 jours de la semaine. Les 7 archanges. C'est ça la puissance même de la divinité. C'est ça même le Dieu tout-puissant. Donc, on a 7 trônes. Comme 9 cœurs des anges. Comme 9 on a 8 10 keter. La plénitude de le Dieu tout-puissant. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, musique est Nzambe. Est-ce que vous avez bien compris ça? On peut y la pour Nzamba monana. Est-ce que vous avez bien compris ça? Pour Nzamba monana. Et comme exercice, c'était pour la ils a père vis-à-vis à ma fils. Donc, c'est-à-dire, bana, bazali ko botama parce que bazali na du énergie. Ya papa. Ya papa. O evandi et il faut quitter la matrice o ba concevoir. Matrice o ba concevoir comme on a wenge maison mère. Énergie o ko ya ko alimenter pour ebota wa babindo be abima, ebota wa fer abima, ebota wa tout ça. Ah ouais, faire rigolo face. C'est peut-être vu Charles, mais qui vous expliquer. Tu es vraiment le fils de Weranson. Oui. Moutona koki koloba lelo kaza fils ya Weranson te. Ngai. Eza JDT. Pourquoi? Parce qu'il y a autant dans. Ça bibimela. C'est à Botami. Na. Wenge mais elle Paris. Tu es bagui déjà. Yoka kolela JDT, J d'hiver, J d'automne. Tu es bagui déjà. Ça les raconte. Yende siko lokola azali na clan. Wenge. Ako longo awa. Aye awa. Yé na kolo bazali leki. Mais ba Emilia baba leki. Ba leka pe ba maison mère. Emilia yemba na Wenge. BCBG tout est 4x4. Abimela déjà qu'on a aimé les alias. La maison mère, ils ont continuité. Ils ont continuité. Avant que tu aies la maison mère, il y a BCBG. Ils ont continuité. Donc, ils ont l'équipe. Mais il faut. Babindombe, Moana. Adjani, Moana.
Ferré. Mwana. Mabiala. Mwana. Bill Clinton. Mwana. Céléo. Mwana. Bien que Bill Céléo toyebaki déjà na papa Sombi Vespa et na Mr. Nangai Mutadikasu. Mutadikasu. Il y a Dick Hérode Mandiango. Moni Hérode Mandiango. Napesi yombote pa ça. Dick. C'est bon bolingo en fait tout bon. Et tant que père na fils ils a pena na nini. Ils ont la feeling. Mais quand c'est ça quand attend sous bateau ba vanda trop place moko. On va y bani mingi. Mingi bazaka ba adversaire. Adversaire non, les adversaires c'est comme na diversité, c'est-à-dire na ina lo bakete te et créer la diversité parce que les ala makambo ya yo yebi ya malamu na ya mabe. O ya yo pe ya yebi ya malamu na ya mabe. C'est-à-dire ce que mabe wana et du moins volume munene koleka ya malamu. Mbamo epesi moi rankine. Entre lelo entre Wira na Ferré na kocha muninga po. Kocha muninga po na nde lelo ndenge omone na musique toujours en normalité entre Ferré na te basi ba chai moto basi ba chai déjà poids Wira basi ba ça déjà musala c'est abima mais lelo ba bi faire rarement cha Wira poids na nini poids ya nini lelo ba komo lo ba ke ba fana ya maison mère ba gbolo te Baba bazaba te. Wenge maison mère ana ba fan na yi. Ba koma ba golo te. Ta musubo zo kanisaka ndenge wana. Na zolo ba anglais te. Lingala. Ba fana tike munoko na zo bezo compliqué. Moto. Ba fanatique ya maison mère, ba na maison mère ba golo te. Bro kanisaka ndenge. Na nini? Alors ça ba message na ba golo ba ya na ba concert ya Wira ba tsa epo comment tsa Wira po na tuna kaboy ba fan ya maison mère nyonso ba za ko tonisa ba Zénith na ba Olympia na ba Bercy ba kufa nde bone ba baluka ba kosi ba baluka ba monsieur faire arrête Bagolois baza bagolois. Vous comprenez nga? Ba wengemen. Bana maison mère, baza bana maison mère. Bagolo mouvement. Moto. Na lingina expliquer lelo ye baboye. Makamba musique ezalaka lokola inglingomba na lobi na auto l'action nano akeza. Eza makamba spiritualité. Eza molimo, eza église. Osomona bakimbangiste bagay mosquée. Moi des trois mais ça nini assemblée ndeni voilà que ça kasi on est forme au bande de l'initiation c'est que mbala moko comme ndimi ya sika kuna donc oya sima et comme ezalaka te musulman qui n'aura jamais que église catholique mais siko lelo ba golo ba mo lo ba ke Ferré Gola il a fait beaucoup qui Wira son il a fait beaucoup comme quoi. Alors maintenant on va concert à Mini. Mais est-ce que oui, non, on a pas marqué. Et l'ingolo ba que so za na nombre ba concert rebelle à Minene, oza munene koleka, oza za na nombre ba concert à Mike. Mutu mo roza la beti ko. Moto table ya beta Olympia. Une semaine de suite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Na la beta. Ba nyu so ba beta na ba beta ba Zénith parce que kana ba double. Te elingo bani babeti ba l'équipe table. Mais on dirait le commis sens inverse dans harmonie chez bando ça malibo parce que bino kaka ba fanatique o boye lelo na makambo ya musique boye ko mema yango bozo nubo memela yango nzelo bino bo bandi ko memela yango wana nzelani ya kanisa ke soko beti ba concert ebele ko munene ko leka muninga soko beti ba sala minene ebele ko kanisa ko munene ko leka muninga te na bino ba journaliste ya lelo l'air boye bo memi yango nzela wana yango wana ba tuso ko mo tala ndengo wana te ke Wira faire a koleka Wira te e gros ala te
parce que koleka ye na nini papa pas collègue moi n'a pas collègue papa problème na réalisation ye mwana bimaki pa papa ah oui na ba réalisation na yo wana to moni ozolo boleki papa bota pe ya yo mwana abima to yebaka uti pe pa na yo po to yebaka to zuko awono kinga na tâche mususu ndenge oui kasi po yo lobaka oleki papa na bino koza danger koleka papa na bino yo pe bota mwana abima yo pe okoma papa preuve ane ke faire apesa wera contrat ya festival aya beta bapesa ye mbongo moto ngai napesa pe ba contrat na ba musicien ebele elingo yo bandi nakomi mokolo orchestre wana te na wana yo musanga eza production yango pesa pe oui mais faire aprodira wera no elingi koloba nini kasi yo organiser festival na yo lokola yo moto wa producteur soki olingi obenga ngai na ya kobeta na yo ofele po yo soki babengi yo na festival ya bato mosusu oke ofele osala nde baofuta okashe kasi lokola obengi mpe ngai na futa ngai bongo na ya te yo okomi festival déjà seke okomi producteur événementiel monene seke kashe ezali lara ekoki donc futa ngai opesi 10 000 eza problème mais lelo faire rigola pe ajui batâche na ye alobi ke bamikolo wana baza bengra vis-à-vis ke na ye baminiti oyo so babeti baconcert na mongolo moko akende su na concert awera te en tout cas ye ntango mosusu ye nde akanisi ke ye bakendaka bakendaka na bango te ve Charlie bakendaka na babandero omona bango te na soki baye na baconcert oyo baye na babanderole soki baconstitue délégation bazala combien avec la Grand Paris bazala combien baza combien oyo baye wana te bagolo oyo baye wana baa combien bawa bango batondisa nasala 15 000 place boye 200 boyeko nabi nasala 15 000 place boye 300 personnes ou bien 100 personnes osimbi banderole oyo biso bagolo toye bino momonike botondisi sa baza bobondo nazoloba anglais botika osala baje bafan ya maison mère bachange te baa bafan na maison mère bakanisa teke bafan na maison mère bakenda bakoma bagoloa te bagoloa baa bagoloa mais Charlie Gadima 39 ans ya quartier latin 39 ans jour tozokoma deya na 39 ans ya quartier latin après prestation ya Koffi Olomide ezali na Inja Arena na niveau ya Bruxelles to banana wana retrouver concert wana bobetela mosu masolo te bolobaka yango avant boloba ebele mais ebetamaki retrouver concert wana ebetamaki oui ebetamaki na Inja Arena kasi makambo na boyaka na baconcert plus de 20 000 ozoyoka te plus de 20 000 bavimbisa yango sikoyo omoni lere koma ye kuna balakisa biso bavideo claire ya kati ocomprendre kasi balakisa biso te balakisa biso plein plus de 20 000 personnes en tout cas boa makasi yo mo notela plus de 20 000 en tout cas merci merci en tout cas correction esimbi bien en tout cas correction carré tokobetela Koffi Olomide maboko makasi félicitations grand mopa orambo ganga fil yango wana botalaka baimage tia te olobi otuni ngai olobi natiele baimage naloba na bato nalobi un spectacle se conçoit donc n'avertissaka quelque temps avant nini wana nalobi ne faites pas de concerts de Kinshasa dans de grandes salles de spectacle. Bato balela na concert wana bata mort il y a 30 minutes. Yéji wana. Donc bozo ebisa na vérité te bozo bombela na tilelo. Babi vi azobelela na sima. Mindani bo pe mitambu la iboye. Bato bakolemba bake. La public bazobelela kosi. Ne pas l'accepter, pas image tout. Un spectacle se conçoit. Les concepteurs des spectacles sont là, ils existent.
Donc, quand vous voulez aller à l'échelle où on a animé, faites participer les professionnels de chaque secteur. Tout le bandeni. To comme à malanda, le roi malanda, nyoso, to bando le baka, so yaki ma ata yaki ma be, to le beka bien. Nana abongote. Na loma na yo et pas nanga so yé na websa o kaka. Ba vérité. Et si li. So yo fâché pour la vérité na lobi, ma fou. Tu dis ba concert nyoso yo zalana o wana o trouvant que na lobi ba concert na lobi. Un spectacle se conçoit. D'accord? Né auteur Fali a commis. Donc, c'est pourquoi on m'a dit na arena, yango kaka lakisaki na Brazzaville, yango kaka kendaki nango na nini. Kasi po yango neza spectacle oyo Fali azo tourner nano na yango. Yango bobonaki yango na Sénégal, bomoni yango na Mali, bomoni na Angola, ka yango. Nano a changé spectacle. Peut-être qu'il faut subir une modification, mais un spectacle qui est conçu comme ça, on fait avec une tournée. Est-ce que vous comprenez? Leur héros parti américain il a tourné à Fali et c'est stoppé. Pour Nazaï au rêvé, américain a même un spectacle après Stade de France. Donc, spectacle à Stade de France, aux États-Unis, au Canada. Après Europe, il y a au Rango. Comme ça, en Afrique, après l'herbe aux ongles, l'équipe de l'Afrique, il y a au Rango, l'herbe. À vivre, on va tourner au Hollande. Un spectacle se conçoit. On conçoit un spectacle. Même déjà quand l'image il y a balance, on comprenait qu'il va préparer l'autre. Ah mais il est embellé, il y a répétition. Ah il y a répétition, mais il y a préparation. On a répétition, il y a préparation. Parce que ceux qui se préparé, spectacle ils ont conçu et ça la manière. Mais 39 ans il y a quartier latin. Oh, déjà, Kofi Olomide a annoncé dans 200 mois. Ouais. Et je crois, à vue d'un salle, Arena Grand Paris, où il y a livré concert à fêter, naba Kofiette, naba Sinilor, naba Wangonyonso, meka ko fêter ensemble. C'est-à-dire, je pose dans le quartier latin, je vois, dans l'Atisco ensemble. Mais toutefois, comme une manifestation au quartier latin, il y a fait affiche Moutouano Sarango. Il y a tout à Liboso dépassé. Tout ça, il y a une émission. Tout dans une année écoulée 2023, ils avaient fallu à Paris la Défense Arena, lobby nango, na minute nango de écoute ça qui date il y a 39 ans il y a quartier là. Les lots, on va afficher Bimara Fali Azali. Cette fois-ci, on a vu na falité, na ferreté, même il y a moi baraza prince il y a quartier là te faire rigolo. Tu comprends moi changement moi au salama. On dirait moi courant moi les caté entre Ferré et les lona entre Kofi Ferré Kofi. Parce que son moni prince na roi ba oyo kana susté. C'est que prince a tongi royaume né. Ça veut dire quoi? Ah, les lots na le bien. C'est qui va la bonne terme était. C'est que prince a tongi royaume na yé. Akomi roi na quoi na yé. Oh. Le prince des quartiers latin. Nazolo banglete na lobi soki o moni e komi ndenge wana prince na roi ba komi ko potana c'est que prince aboyi ko tika la prince akomi roi na coin na ya tongi roi voilà et 39 ans ya quartier latin zaki biso nyonso to na kati énergie na biso nyonso e sala que quartier latin vend surtout ngai personnellement génération Bercy c'est-à-dire papa ya génération Bercy ou ya teki énergie na matrice ya quartier latin ngai nde bota bana wana nyonso ba Fali ba Soleil ba Gibson ba nyonso ba ya wana donc quartier latin za munene 39 ans ya quartier latin eza mbula ebele
c'est vrai il faut qu'on fêter mais na bandi soki photo célébrer il faut tokoka kozela 40 ans wana nde benza célébration mais il fait chaque année yango na lobi sikoyo il faut tout fêter 39 ans mais na 40e de célébration sikoyo awa na 39 ans balobaki bato bakozala te bino balobaki ozala oh non ozala nani soko fali mais déjà avec mutu mo nim to ozala te bon babi mutu mo sikoyo ekomi bato mibale on dirait affaire répète mon te eza so mutu moko te tomi de bato mutu yango nani siko fali na moko oyo akozala te fali na faire ba mutu moko te moko kasi te mais siko mutu moko oyo alobaki mutu moko akozala te wana eza nani fali te po siko ekomi mpe na fere ti aotuninga bongo te tout le monde que tu remarqué ce que comme deux bateaux sikoyo mutu moko oyo ye alobaki mutu moko akozala te eza nani ezalaki fali ti yango nalobaki na yo lokola atangi na komwa mutu te kotala no makelele suri yango te mpo suka nango ye alingaka nde soki asali bongo yo oya kotuna nga ndenge oyo kotuna nga lelo boye mais ye alobi mutu moko mais sikoyo lere ozotala yo komotangela nga déjà mais zela nani deux personnes mais sikoyo na affiche wana omonaka elongo ya saba te ya dernièrement natuni aza te donc eza su moko te komi misato omonaka mboci kuna te ekomi combien 4 bon tozela sikoyo totala estce modoko akoya point d'interrogation pati akoya bivince rapa akoya monike bakokoma combien mais mutu moko ye alobaka wana ye ka mutu ayebi ye eza nango mpo oyo oya mpo kaka ecreye banini oya kotunanga ndenge oye boye mais ezotone bato mingi ezotone bato kokamwa ke faire rigolo azala te parce que toyebi ke ye na ye baza na bon terme mutu fo azala nalobi soki aza te nani ayebisi bino kaka kozala te déjà na fiche ya nosi aza te ndani alongoli ye na affiche yango bon en tout cas ndenge nayebeli kofi kaka infographe te nani asali baaffiche quartier la thème de ça bon c'est Kofi non bon point d'interrogation tam so ba infographe akwa mutu basali baaffiche yo yebande omona ezolakisa basine ke faire rigolo na Kofi baza bien te pour l'instant nalobi soki baza bien te bango mutu bayebi eloko baweli neti yo soko yo kotuna ngango boye mpo ngai nayebi soki baweli nini pour message à faire natuni mpo ngai nayebi so baweli nini mais faire rigolo lobi bagola bakesu baconseil yo tali vidéo oui faire aoloba bacommunicateur na yo atindi wutima awa bapaya maloba oyo ebina monoko nanga mais eza maloba oyo euti pa ya faire wana toyebi nde pour faire toyebi da remercier faire ete oyo atiaki ye poids na concert na ye jare na tindaki bato bakende kuna bagola bakende nalobi bagola bakendaka te yo gola nini oyo oyebi ya poto na concert ya ING Arena atinda biso video ne oyebi bango te na poto bagola basi ebele bombono oyo omonaki nani tanga komone baotala biso tanga kombe golwa oyo ozalaki na concert ya Kofi sala video tindela biso lakisa biso video na yo na kati ya concert ya Kofi boni boyeko nalobi no makambo ya miziki yo soko oyeba yango bien te eza lokola ya religion bafanatike ya table erake concert ya oke jazz ezala te toyotya poa moto yo monango na génération oyo totikalaka na écuménique kaka moko ozali kolangalanga soki tosisi kobeta ya oyenge toke ezayiko soki tosisi kobeta ya quartier latin toke na zayiko soki tosisi kobeta ya nani bato nyonso bakobeta lere wana soki kaka ya bango esili biso nde lingomba na biso nyonso écuménisme ezaka nde na zayiko apart wana bagola bakenda kosoutenir Kofi bakokende ndenge nini abo bavideo ofire asalaka ale soutenir Kofi Olomide nalobi golwa oyo azalaki na concert tanga kombo na ye mpo oyebi bango oyebi staff nyonso esoutenaka fere ya poto ya France ya Belgique ya Allemagne oyo bazalaki na concert ya Kofi na ING Arena nani tanga kombo ni omonaki nani omonaki nani
parce que belé ba Karine au mona gina ba ta faire ba kende kuno tsapwa kuna atu belé ye faire ebeli Karine Mokonjo abi na Kofi parce yango na réunion d'émission hein la baronne na oyo c'est le la vérité pour ayo parce que belé faire ebeli Karine Mokonjo wapi na Kofi donc ya mona ke Mokonjo comme golo mais Charlie Kalima lelo sur vidéo mo sur internet mon fondé Masela na petit na le rey mago fali popa ouais na leli danger na résidence na leli danger mon général tout moni vi bon tout moni botosi oyo fali popa za on ba vie na fondé zo bengé président mais baza ba modèle na ye ya boya bi TV yo benga nga président na boye yoka Abino tu mérites ça. Est-ce qu'il Fally mérite? Fally est le seul jeune musicien à reconnaître que batu ba motiva ye ba inspira ye pour que les lois entamé carrière musicale ezali Wenge BCBG tout terrain 4x4 fondateur na combien de Marcel alors les lois sont à reconnaître yango à reconnaître le seul bien que depuis tout ça na latino alors baka ye motivation na eza Wenge donc les lois sont comme ça bino ndengeni. mais Ninti va bien président. Est-ce qu'il Fally mérite? C'est vrai. Est-ce qu'ils ont mérité? C'est vrai qu'ils ont mérité. Oui. Parce que les lots Dubaï, de Bel Air. Et tu n'as pas si on ne pas aux alliés. Aimé Dubaï. Aobenga Fally Neni. Prise. Prise, ouais. Il y a balé. Il y a orchestre là-bas. Bon, ma c'est la bête à l'orchestre Fally. Non, mais ma c'est la soeur a bien prise et l'ingolo baké au colis, au botibana, au vandisi plan et vandi. Donc vous a confirmé. So balingi batanga ba prise. Yo pose la prise. Et ça le roi, son excellence Denis Sassou Nguesso na Brazzaville a bengi Fachi prise. Fachi a dit mais pour Fachi aza mwana ça soit azaki président yekutu nano aza chef du quartier te est-ce que vous comprenez mais l'inkolongola teke lelo Fachi aza président de la République démocratique du Congo te de l'isolo eleki entre général Kwek na Dicap la merveille le fondeur tu as beaucoup travaillé kasi travail les gens disent accepter le travail à Fally bon chanteur avoir chance nalobaka makambo oyo azwa vina kisi banganga bazali ebele ti lelo na bamosusu bakosala bapaster bazali kaka toza na bango ebele oyo alingi azwa mpe kisi lokola ya Fally akende koconsulte bango naloba boye autotune c'est le professionnalisme parce que un professionnel peut se réveiller demain voix eza cassé mais ça programme qui concert le soka yebi ko ça la autotune te ako cracher na miso ba ba obelela ite autotune c'est du professionnalisme naloba makambo na répéter combien de fois pour ba comprendre. Est-ce qu'ils ont le chochote le bisi et le bisi fondé c'est la partie à malam on prend Fally popa ce qui yo moni que ça le chocho ngo Fally mutapesi ouais pour fondé lo bandenge wana bomba moi lo mona simana enveloppe moi chocolat non enveloppe à chocolat ça enveloppe à chocolat petit na ye ako simba pe vie na ye et normal même et yango te muto elobisi ye wana po maloba oyo nazo loba oyo Fally aloba yango aza nanu na latino. Vous comprenez? F victime nan salamité. Droit chemin nan ebimité. Motivation na ye, Wenge BCBG tout 24x4 wana de ba vie na ye ba inspirer. Ce que l'air yata azali ko tanga ba vie wana depuis calme. C'est que ba vie pe bazali otala te petit comme ça to inspirer azoke ndenge ni. Te. C'est ba otala. Si ko c'est que ti ekoma ndenge komi wana c'est que ba confirmer. Si ko kanisi ko mona na ya fondé wana
ezaka fondé ndenge omoni fondé wana c'est que Jiba a d'accord na makambo fondé asali c'est que Wera a d'accord na makambo fondé asali c'est que Blaise Boula a d'accord na makambo fondé asali c'est que Adolphe Tata Mobiche a d'accord na makambo fondé asali Alain Makaba Prince a d'accord na makambo fondé asali na oyo nyonso alobi Oh, photo c'est oui. Mes amis, j'ai trouvé des leaks ici à Mal. Non, alobi, le leaks que j'ai trouvé ici, hein, mais ils ont problème, atali, na kuti confort et leaks ça parce que na niveau il fallait ça lelo. Samuel Eto'o a outa Cameroun, ba oya na ndako. Si wa oya na ndako ya okuta ndako nene. O ba buka ba modifier. Kobuka ko modifier ça ba bien. Bon, yo buka ka ya yo modifier. Yo buka ka ndengo no modifier. Oh, mais ça peut comme ça leak ça buka. Ah, oye ba ko tonga mbala te. Mais ndaka karat. Moto. Tant bamba sike ya modifier. Buka tout. Ah, buka tout. Tonga ndako ya sika na ba norme ya lelo. Nde problème. Ou bien tiki yango na forme wana to yebake o architecture ya 1987. Mais oh, c'est normal. Ah pas tous alliés. Architecture ya 82 83. Mais yango ezati. 82 so ezati tu so to buka to cha bro après to mola isa ko colonne. Non. Wala buka. Ah malamu ba buki tout. Et comme ba immeuble to bien balongoli ya 83 bachemba moko ya 2025 siko fallait atongi ndako ya ba génération 2025 ozo répondre na design na moto fallait azali masa Macron lobi Macron akozala longo déjà président à France ndenge abetaki tour na bandala koya pe abeti tour na yebi bo ata mutu ne fali babeta 6 na bango kote babetaka bamela Castel siko oya ota fali wa bata na bakuta na Pullman hein na tuni faut ya ndaka fali faut ya ndaka fali bino bango na bazolanda bako baba master ba président kakati mukolo ba master na bino ba président bozolakisaka biso bakoya boyamba bango wapi na Pullman na ba modifier babuka ba modifier moto babuka ba reconstruire ba reconstruire bo modifier terre c'est conseil bon bino nyonso bako kolanda wate ba ngomba master ba président wana na démocratie baza nango lobi bango bakolongwa bakotikala bakozonga ba citoyen simple jour muso akoloba ya na beti tour na nini na beta masala ngai Benji Benzema okoyamba ye wapi na Pullman nde pasi Stade de France ba suspense l'équipe belé batia kombo koto batia nini bientôt olo bana biso makiona na Stade de France ezate amener blanche eloko ezate bawana ba rubrique eloko ezate falika patalana année blanche to uti Dubai année blanche to uti Angola yo zolo baka année blanche espace Schengen masa na ngai espace Schengen to uti déjà kuna mbula na mbula wati to bandela kaka toko ya siko espace Schengen il faut to ya na spectacle ya sikati to tamboli bamboka nyonso tamboli dati kala tango ngana yo to seli komele mission kala te na linga expliquer kasi na obi ke tiba ke pa lo ba mo ba boluka mbongo ko defa po boki no pesa mbongo pour la Stade de France bosu esa bosa mbongo te ba demi yozo bima izosanga non mutu producteur ça te makambo zana itelo mo anga bakumu seka bino bagola ba oseka yango wana na lancer appel na ba warrior nyonso ya monde entier à tous les warriors du monde entier écoutez-moi la plateforme Warrior Universal entre en action à partir du 15 octobre. Ah bon? Mais tu le bel qui on carte, c'est-à-dire
plateforme oyo le 15 octobre déjà vous avez un message nango tous les warriors du monde tala bosa elo mo bosa ka neti bozo ignorer te potentiel oyo lelo fali azanango en termes ya ba fan na monde entier c'est-à-dire ils ont 2 fois la Chine. Hein? Ah, ça les gars d'Ima. Ah. Bon. Ce qui Orozana Moutou, il y a qu'à comprendre ma kamnalina lo basikoyo. Orodutaka sunga inde ozo lo bawanate. 2 fois la Chine. La Chine aujourd'hui est une grande puissance par rapport à Liboso Ezali na potentiel démographique nae. Potentialité démographique nae, c'est-à-dire le taux de la population nae. Chine Ezali estimé à environ 1 milliard na population nae. Environ 1 milliard, c'est-à-dire 999 millions ou 1 milliard 200 toujours na Jewana. Mais Fali a ça là 2 milliards de vues sur YouTube certifiées. 2 milliards. Babi, qu'est-ce que ça a comme rapport? Namakambo. Namakambo. Ah, yo pour le beta kaka. Pour tout le monde, ça a 3 fois, 5 fois. 2 milliards de vues. Sur le niveau au salaire en moyenne, au tombé na 1 milliard de personnes, 1 milliard 500. Pour tout le monde, bandeli 2 fois 3 fois. Vous avez une machine qui est bagnou. En tout cas, n'indimité. N'indimité. Sur la machine de bâtiment, ça va salir déjà bon, on a modèle la machine. De YouTube pas certifié. 2 milliards de vues sur YouTube pour le monde entier. Pendant que la Chine a une potentielle de 1 milliard, environ 1 milliard d'habitants. Et c'est ce qui fait la grande puissance de la Chine aujourd'hui, le taux de sa popularité. C'est-à-dire, Fali. Les lots Internet est comme ici monde entier, village. Nous parlons aujourd'hui en termes d'un village mondial. L'Internet a comme ici monde entier, village. Mais ce qui est 1 milliard n'a pas de popularité. Na kati ya village Internet, yo na quartier na village wana ya 2 milliards de personnes environ. Oui, Mokolo, fallait relancer appel à partir de Internet, toutes les plateformes, il y a Warrior Universal en marche. Annoncer la plateforme ya Warrior Universal que la fondation Fali Ipupa a une action songolo pour soutenir l'action telle à Sengina Warrior Moko $1. Modo c'est 2 milliards de dollars. Joie potentiel ou on a convertir en billet. On comprend le potentiel nini à République où il fallait gérer. Et 2 milliards d'euros et au Betama en tout cas à moins d'une semaine. Nazo bete kasi nani naza koko na bango. Yango le ko comprendre. On a épée. Moto na bouclier. Ngam naza ko commandant ya vaisseau. Ah ma papa penda le roi aigle. Moto le comprendre ngo hein. Moto c'est 2 milliards de dollars. Oyo 2 milliards oyo République démocratique du Congo. Ce que l'ingé que nous senga na FMI. Et ben ça a 4 ans. C'est ça. Na lobby na yo.
2 milliards oyo fali à récolter na ba warrior univers na ba warrior nyonso ya monde entier en un clic sur la plateforme de Warrior Universal, la République démocratique du Congo qui est tout un État, pour l'obtenir auprès à Banque mondiale, au Senga 3 ans, 4 ans, il y a des marches, il y a au Senga, la ligne à conduite, il faut autant la boyer, si vous savez, vous êtes, vous avez bon, on a bis, tout ça à boyer. Mais, ce qu'il fallait à lobby, tant 2 milliards wana. Moto. Tant. Etonda. Et compte etondi. Et puis va sali action au sentir maintenant que mais si vous au moins que ba belé mais bozo c'est bino. Ba ko ba bi que producteur azate pas mon empia canal libandi bo ça. Kasi yango yo akasi so biso déjà na mpia canal libandi. Biso déjà to ça na Stade de France. C'est que bino bo beta kango ata mukolo mota. Moto. Yo mo le longa faire so ki biso kasi za ba libandi na mpiaka. So ki biso na Stade de France aux libandi na mpiaka. C'est que bino bo beta tali solo na ngote atali solo. Ata na projection, ata na ndoto, ata na film. Ve. Na wona za mo chama kasi ve. Yo to mo le longa faire na artiste longa faire mo na lobi boye. Soki ba golo ba lobi ke ezali libandi. Et on a maman na libandi. Oyo biso toko sala na Stade de France. Donc pas biso toza na libandi. C'est que yo suki botaka te. Yo biza Zarko. Yo biza Zarko film ba Zarko akala les visiteurs. Donc yo biza Zarko. Donc lisolo ya Stade de France atana monoko na bino beta matin. Po biso ba oyo tozo beta ngo to assure que to toni sango. Donc c'est ça te. Lobi boye. Biso ba oyo to beta lisolo. To assure que to toni sango. Soki yo beta. Moko tozo occasion yo zo. Ya ko beta. Et biso déjà tozo beta. Lisolo nango kutu tozo beta. Lokola lisolo nango ya biso. Ezo zala ko sala libandi. Na mpiaka na suka filme. C'est que bino ata lisolo ndenge biso tozo beta lelo botikala ka beta te. Moi bo beta te po producteur azate alingi libandité. C'est que yo zo yo kangai te. Kasi so producteur oyo abiso azokima biso po to sala mpiaka na libandi. C'est que bino bo mona producteur ata te. Producteur bino ko yebana te zana. Hein? Bon te zera. Parce que au bon mon danger so ina na téléphone nanga awa. Nanga na l'action équipe moko eza monté autant la combo ya groupe wana en route vers la stade vers le Stade de France. Dis-moi là to garoto moto en route vers bientôt là na ba estimation monana na ba biloko nyonso 2025 au cliquer na ba nini na ba champagne moto pour le Stade de France na yote Stade de France 2026. tout si ça né et puis on dirait ça et on a été bon on va là le minga yango na bande na lobi sur le et l'autre tombé na été bon ba na déjà ko ningisa na été o calculer est-ce que vous bien maman na ngai so na été bon botikali na ba botikali so na ba mo etikali botikali na ba na presque ba 6 mois des akala mingi te ba 8 mois ya kala mingi te parce que date na 8 mois mon la calme na les mine na vous calme tous les warriors du monde alerte plateforme Zoya warrior universal et on appelle ça la procédure nini Rodrigue Nzolo on appelle si on botte depuis Montréal et pas Yozali et vous avez la procédure nini vous avez procédé ni pour ba terrain kasi on kota kaka okotit o luki warrior universal crack o cliquer crack on m'appelle sur warrior connect ba moko ça koti batuni yo kombo na yo nani opesi kombo na yo adresse na yo nini na mboka nini ozali na mboka wana ozana ville nini o remplir ba formulaire na nyonso titi
c'est l'air kaka yo aussi ça va remplir ma formulaire ba moti l'air ba webiso et webiso zela otala soki validation et salemi pour na dossier na yo soki kaka validation et salemi mbala moko bora bazong selio carte na yo ya membre warrior universal sans photo na photo na yo parce que na ba biloko tozo senga yo o remplir wana photo na yo carte d'identité na yo zana kati so carte d'identité te passeport na yo mboka ozo vanda mboka wana ozana ville nini to yebana to c'est bien filtré ba okota te na makambo wana mais yara de soki yo koti lokolo infiltré manalobi c'est ka komi warrior c'est ka alinga koza kote na bango te c'est ka komi warrior moto c'est ka warrior ayeba makambo nini makambo wana eza na ntina ya yo okoma warrior te mpo oyeba yango mpo topesi epai ya kokotela mpona kovisite kaka wana azala Gaulois azala Spiritas azala maison mère azala BCBG azala Kofiette to Kofifil soki alingi ya kovisite akokota visite na kati kuna toza na baboutique toza na ba salle de cinéma toza na ba salle de spectacle na kati ya plateforme donc tokoki kozala lobi na ba spectacle oyo ekozala projeté pe diffusé kaka sur la plateforme moto akotala yango akomona concert wana akomona spectacle wana ezali kaka oyo azali membre ya plateforme ba mourir à bonne musique en tout cas ba mourir à bonne musique sikoyo tozela mokolo ya koya lokola visiteur na plateforme na biso aoya otala concert na biso voilà toza na ba boutique oteka bilamba ya ligne ba ligne vestimentaire ya Fali tokozala na ba discothèque ekobanda koteka ba album ya Fali banda oyo ya banda oyo ya banda nyonso ya yemba na bomba Kofi en tout cas natangi komba moto te yo bandi kotanga bitanga yo bani bana carrière solo na ye bon soki yo lobi carrière solo kasi yango nde epa yo omoneli ke nga na katisaki nakendaki koluka Kofi po ya Kofi en tout cas oyo nyonso boyebi ezali Fali Ipupa bomona yango na plateforme na babenda benda bike na lobi boye oyo nyonso boyebi eza Fali bomona yango na plateforme le 15 oyo plateforme akoki koteka akoki kosala nyonso omoni alors le 15 oyo ezala opérationnel. Donc le 15 nde toujours lancé expérimental. C'est-à-dire ekomi opérationnel pour tous les warriors du monde. Et toujours kende na yango na expérimentation, toujours corriger où il y a à corriger, toujours amender, toujours modifier, voilà. Ah ouais, c'est dit, c'est confirmé Stade de France bientôt. Stade de France bientôt. Na été, il y a 2026. Été 2000, été 2026. Été trop. Bon, je sais que nous sommes souka mais on les kabou tisana yeba. Tuza wapi na makama Miss Vodacom. Oui. Miss Vodacom. Pour Miss Vodacom. Alors est-ce que comme d'un appel de cassation. Décision cours d'appel à sursoya qui avant rendre décision définitive parce que tozande kuna mais na cassation et pas tozali ezali pona aussi les litige où Vodacom a soulevé qui et le pénal tient les civils en état na lukaki ngamo na kena ko mona ti premier président cour de cassation. Ah bon? Oui, pour na lukako yeba niveau nini dossier commis mais comme pour l'instant ezali na nini na niveau ya kolandela na cassation tozozela bientôt là c'est que tozozela parce que kutu lokwa na kena komona soki na moni lisusu ke umeli na kokoma sikoyo ti fona koma sikoyo officiellement na saisir
premier président de la Cour de cassation, officiellement par écrit. Et puis, n'a amplié, bah, conditions pour le magistrat suprême, conseil supérieur à la magistrature, et n'a pas conditions bah, que dossier est où mais la Cour de cassation. Donc, souka, tu reçois décision à la Cour de cassation, pour y permettre, biso, la décision finale, na Cour d'appel, il y a Kinshasa Gombe. Voilà. Donc, le dossier Vimi sur Vodacom est toujours en cours. Voilà, merci beaucoup, Charlie Kalima. Je peux ça des combos. Des combos, il y en a. Je peux ça des mbotés. Ah, kasi sikoyo lelo na kopesa moi ebele po déjà natangaki bango pe na bandeli po na hommage à grand maître nazo banda na yebo ko Fati Beto mo kwantombolo ya maman Denise Nyakero à tout seigneur tout honneur Jésus Noël le chèque wa domaine Jesus Jesus excellence ami so Bob na yawa na bagisi sikoyo excellence Daniel Bumba monsieur le gouverneur excellence Edi Yeli monsieur le vice-gouverneur balabaki na ngana lena balabaki liboso kaka monsieur le vice-gouverneur babité olobi biente foloba Molangi non babi na ngana loba FMI FMI Molangi excellence Edi Yeli loba na petit fidèle que ne reçoit maître Kadima boya naye. Voilà. Merci beaucoup. Maître Alain. Merci beaucoup. Merci, na Maréchal. Surveillez ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo. Merci à toi. Merci, Nayo. Kopé Sabana Yolo. Bana Dallas Confiance. Tout ça, au restaurant Bali Arabio. Merci, Nayo. Merci, na Fondation Willy Moucheni. Sungabana Congo. Fondation Willy Moucheni. Merci à toi. Merci énormément. Na Igorville, le grand pétrolier, le boss lui-même. Je te salue, la pêche en beauté. Merci d'avoir été sur les occasions de la biso. Je vous ai encore vie pour écouter mon collègue. On a invité. Merci à vous. Bye. À la prochaine. L'artiste, c'est l'improvisation. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.